Merci na bandeko nyonso balandi ya chaîne na bino Kaembe News Bopona na likanisi mwana mboka. On a bien toujours honorable Jimmy Mukendi Chimanga oya sala Kaembe News lelo ke biso na bino tozala libala. Nazo soutenir toujours ou bien ko souhaiter ba condoléances na toujours na famille présidentielle au tozangisi kulutu na biso titengezu azalaki moto abwanya kulutu ya maele kulutu ya boboto. Condoléances na libota nyonso ba congolais au tozangisi kulutu na biso mabela bakoko yamba na kimia na kombo na Yesu Kristo kande na sengaki lelo émission eza malamu parce que na vandaki na ndako bomona nde na bisa bino fefele tungisi nga bomoni mbebo ezoki pota lokwa kuluna katinga mais ezaka fefele ndenge ezalaka nde na lobaki grippe eza makasi tomi batela kaka bosoto pele kimi na Kinshasa bangungi biloko nyonso ba épidémie na kolobela bino pe awa ndenge mama bazai baza na environnement aza mamonga na yebi na koloba na bande mission lelo bandeko baleli mingi babenga babi mwana mboka tozongi toyokaki lolaka na yo toyoki koloba na yo tozongi lisuna mulongo tobenga bango ba youtube na ba youtubiers balobi ozongi tosepeli bapesinga ba fleur nde toboka kaka fleur ndenge na boyaki pona boketu zero mwana papa munganga bokaki mwana libebi ndenge bakangaki na poto soki ba libérer za peka malamu poza congolais mais tolobaka mabe futaka mabe lelo na lingi na loba boy nalali na butu bandeko babenga bayebisinga likambo moko ezoleka na RVA et puis bakulutu babenga mikolo penza troisième âge ba 85 ans batuninga babi mekana no kolobela TV mona mboka molobeli ya bato toyoki tosepeli menga na lobi soki bayoki nga ezali kanisa mona mboka Jimmy Mukendi nda sepela na lobi peuple azana posa azo information likambo ngana bino tokutani ya koloba na katango nyonso koyebisa na basango mboka ezana likanisa mona mboka Jimmy Mukendi Chimanga asala kiabi souci ya peuple ezalaka azo information isolo alitoi lelo batuni ngai boye motuna liboso na mituna na kopesa bino 4 mituna mine ya liboso batuni ngai to consulter yango to kotalaka na dictionnaire mo excellence balobi na Congo moto aza bazobenga bato ba excellence mais ba excellence nyonso babenga bango bazomona lokola baza ba viola baza bato moko ya botao mingi bato ya mabe excellence nde tolanda culture ya mundele to bwanya ya mindele to bokoko ya mindele nazo décortiquer ba mot français na lingala excellence na dictionnaire elingi koloba likambo moto asali eza ba honorifique na honorifique to kotala malamu moto oti na honorabilité lokola Jimmy Mukendi lokola Kibasa ngai nde nazoloba moto ochanger makanisa zate to moto apesa maele na zate bato bazosa malamu lokola ba papa mboso nde bakomi wana na ba papa na biso bati lukwebo auti na honorabilité babengi excellence na français c'est que misala na ende totalaka na CV ya moto service rendu na kenkirum na ye bakia kobenga na suka excellence excellence ezai osaki musala nini pe okobi kosala musala ya suka nde babengi excellence mais awa na Congo eza le contraire excellence ekoma na moto amelaka bangi bolimbisanga na terme na moto ya mabe na moto azai kosala koboma bato azana ba caché na ye ya mabe bazobenga excellence boyebi ba excellence bazobenga toujours des violents bato mabe ba excellence ya Congo bolimbisa ngai na tangi komba moto awa te me balobi na lobi ya likambo excellence excellence na Congo bazopesa kombo honneur me yo moko moto bamona wana ba boîte na bana mike me botiela biso mobeko ya viole ya mineur mais dans tango akana kitu na biso mama bala na 14 ans babuta pe bana bazali botiela biso viole me bino moko ba excellence yango boza kotamwa na ba boîte na mituka leta pesa bino na butu boza ba excellence te excellence eza moto azai ko mitosa excellence eza moto azai ya kimia ya bwanya na ebite soki bino bo renversa ba terre mango na nde bino bolingaka excellence azai moto azai détourneur te excellence azai moto nde na okina RVA lelo na chaîne moko songolo baza koloba chef de l'état tala likambo ya ndeko nanga moko ya mongo oyo azai kokamba RVA Sony na lobi teke naza contre bandeko nanga parce que baza bandeko nanga mais mo excellence tango tina excellence
to kiti to mati esengelo rendre bato service tâche facile ezate ki osambwa excellence ezali loko ezali mérite excellence ezali loko ba honoraka moto na misala na yo ou rendre peuple boye ba ko pesa yo bokumu ndenge ezaka na mboka parfois boza ko se tromper na ba titre universitaire mais bazo bengo excellence misala no eza excellence te bolimbisanga eza soni lelo bandeko batuni ngai to changer mo excellence ou bien tozo na culture na biso oyo ya biso bakoko na Afrika nde tozaki nango eza mo soni batuni nga balobi ba excellence yango bazali ko violer bana bato bakanga bango te on dirait mobeko wana esalamaka pour na petit peuple nga na lobi non parce que toza na état de droit Félix béton faci béton conséquence bozo mona bakunzi yango ya miyibi pour na ko satisfaire bana basi ya mike pour na misala na bango mabe bazana boloko bazana makala prison makala ezaka pour na petit peuple non mais toza na pouvoir à peuple le peuple d'abord ezo salama na lina lo balelo bino moko bozo juger bokomeli ngawa mwana moko nada ekolonga lobi tokomona na honorable Jimou Kendineni na lobi nazongisaki lobi na buto abenganga komi testo na ya komi message na lobi bokomona biso abi tomona Jimou Kendika na TV tomona ka na TV na bokomona biso il y aura un bon temps ngonga ekokoka bokomona biso na ba descente tokokita wana bokobando solana biso ngape na tambola na bitambo ya tambola nga bokomona biso parce que bozana posa bo biso makamde okomaki lobi pe to solo na téléphone bolobi bolembi mais bokomi kozwa vérité sikoyo nakanisi likambo excellence tokosilisa yango bato balingi lokumu kotamba na mituka leta wa na nzela ekosila président Félix lelo bozomona ndenge azui bonkumu pezo tambola na kimia bonkumu etambola na désordre te tozalaki na ba menace awa ngai mwana kolo lupango awa eza jardin ya papa tolongo wana mutu akoboma mutu ngai intel abomi policier bomoni mibeko ebandi kolanda parce que tokoti na mboka état de droit to bande ko luka état de droit bande ko na ba congolais to changer histoire te to luka ki état de droit yango ye démocratie zelo comme susu état de droit za mibeko ozalo zalaka monseigneur ezalo zalaka papa soki mibeko attraper yo ozalo zalaka juriste oza procureur mibeko eponaka te et frappera tout le monde ata président Félix soka sali mabe na lobite ya sali mabe mais soka sali mabe ye mako mibeko ekozonga sima ekote ya emeloko la zai ko tambola ngele na mibeko akosala mabe te parce que azai mwana oyo ateyami malamu pe azai ko kamba biso tozomona bino mo boloba na lobelango bolobi charge ya président Félix ndenge yo moko mopanisa ngolobaka bo décharger parce que azai na charge monene bozo kezondongba na ba Afrika awa azai na charge monene tozo décharger kande to kana kina bino na sepeli kaka na kambe news nde bozo tuna mituna wana ole de distraction na ba émission ezanga tina lelo na lingi tolongo na likambo excellence na lingi na loba likambo ya environnement ya Kinshasa. Est-ce que poto zo ministre environnement il faut tapoto nde na landa kilobi na radio moko songula baninga balobi faut bazongisa mundele mais bakozongisa mundele sur quoi mundele apesi biso maele tout type musika ti totangi pe bité elwango classe na français mais biso moko toki ko changer mboka te président Félix a un état de droit mobeko likonzi mais constitution o tozolo ba constitution lelo bana Israël bible ezali constitution bana Israël bazai ko tosaka ngo ba ko buka mibeko na nzambe na bango te mibeko wana nzamba kisela Moïse akitisi na nouvelle alliance ezali bazo to sati lelo bana ya Asie bana ya Israël bazo to sango pourquoi pas biso ba congolais ba konzi ya mibeko bazali ko voter ba loi to kosenga na papa mboso ba loi wana pe tambulaka parce que ceux qui bozo bo voter ba loi misu bo salela misu bo sa eza pe passe likama yango anezo ela biso to votaka pe ba loi nde tolobaki na constitution électorat ebandi na niveau local municipal toke likolo na national eti na mibeko nyonso présidentiel bino bobanda ko be na présidentiel national boko so yango ane sigezali to seki na papa mboso tango boko koma toza pressé te peuple alobi aza pressé te ke il faut kaka toke na ba élection réforme ndeko fayulu abanda koloba aya ata na article moko te article akotika ke bo changer loi ya minere ezonga na 16 ans kaka soki boy na este na lobaki na bino mukolo elekiawa na lobi na este bato bakufi na Goma bato bakufi na biloko ya nini oyo ebuki bandako ya bato est-ce que ba votaki loi
ministre ya urbanisme, ministre ya affaires foncières, batongi ndako esika volcan esalamaka, est-ce apekisa même na ville capitale à Kinshasa, ba construction anarchique, bisiko eza bakoki kotonga te. Pourquoi baza koteka ba cimetière ya Kinsuka etekami na lobawa ti bande ko balobi ozoloba me bazo kipete et kozala appliquer un jour volonté bandi ko ya papa mboso azawana papa na biso bati lukwe bazawana malembe tozana posa kaka élection te problématique ya Congo ezali conscience ya bato nano échanger conscience soki échanger to mona na musée wa so mutakwe simbongo balobi papa ko simbongo ezala nini parce qu'il y a un changement de mentalité à rédiquer conscience ya bato. Pourquoi beaucoup même abiso na ona ba terme aliko macroéconomie boy mutase macroéconomie moyibi ye moko liboso ekomi o proba baba longoli milité na ekomi ba réseau ebele na uti kolanda likambo ndeko kamere ba interjeter na coup d'appel na ebi tende bino mo bozola na ba information est-ce que soki moto ayibi oyebi ko zana culpabilité to ozana okwesa mina mibeko pourquoi zoluka ba raison yo batelo be bakateli yo même na Bible ezalaka celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Moïse alobaka ngo koda murabi tolobi te ke toza jaloux na bandeko wana me mabe osala ki te ya yo soki bozo travailler na mesale mukolo mosusu conséquences ezote ya bino ne ezolanda na kumisa président Félix a tout le temps atiki mobeko nde batunaki nga opposition ekufi opposition ezaki ya ba manigance oye pa mokonzi na buto apesi mbongo lobi opposition boyokani toza na posa na OTP plan na posa ya changement ezateka social moto ale atonda toliaka na bandako moto so ale matemena debuli na fufu aotonda te est-ce qu'il fallait aga misu nyango ndio ezana ba formule ngana osenga na ba congolais eloko ali bosoto soutenir président de la république to bandi ko mona lumière yango lelo na tamboli mingi nazai na fefele nanga bomoni bambebo ezoki me mitune leke belé réforme ezali partout ndenge na yoki mutu lokwa nyoka longo bolimbisanga batikele intérim nyoka longo alobaza ekokolomboka bayibisanga soka za muzombo pe akande kona biso africain ezali kambo nationalité te batikele intérim verkis ye moko azongi auti traitement na ye basoins médicaux azongi awo nzoto pe komi kolongono bongo po moto apesaki yo likambo yango ozongisela ekomi lisungambo eza soni te donc tolanda kobe o satisfaire vie na yo me ya bato te balofombo bazali konyokwama na kosaka misala yango kokoma mikanda baza na posa ko bénéficier bomengo yango ya sokoda te kaka bino moko conséquence loi justice ya Congo bolandela makambo wana soki sokoda wana ekokufa ekufa so na kote likambo po etamboli na ville capitale ya Kinshasa eza mwa soni to kaka pe mwa soni na wango tokende kota ba joueur tokende kota Costa Omari mabe tokende kote ya sport tokende kote mabe tozonga kote ya musique tozokende wapi c'est que tozana biso kaka focaliser kaka na eloko moko muyibi détournement de toyebi corruption de toyebi mais quand est-ce que biso ba congolais tokozwa conscience ya tosungana ya mboka na biso kende liboso bande konanga toka soni mutu asalama mutu na tina ezali teka sango ya congolais de kenda mabe ezali teka biso ba congolais de tolingi mbongo nalobaka mingi botala ke chaque fois nazoloba mingi awa ke okomona libanais moko azana 15 policiers mais soko tali boadi masisi po bimepene sanga mamba susi atezata musu moko zamba wana nyoso na banzela wana ba policier susi atezate okendo kuta kote ya masikita wana ya wangu eza soni te mais libanais azana 15 policiers awa na ville capitale mais soki ngai na ke na liba ou bien na ke na Corée ou bien na Chine est-ce que bakopesa ngai ba policier na bango ndenge wana eza soni baza ko fina biso na makambo akanyaka baza ko ladisa justice na biso ko ya nase est-ce que baobunande un jour que président a côté à volonté na cabinet bien premier ministre et Sakimbongo na biso to valoriser comme appel monnaie internationale ou quoi ba France CFA Congo Brazzaville eza mboka muke mbongo na bango za na valeur ya biso za na valeur za monnaie locale pona nini totala kaka nkita mbongo tozota makambo seke te ya solo te toyoka soni ngalelo na solo ba leader politique ba politicien so ba biso nde na campagne bozoleka na ba veste na ba kasaka motuya ba français belé boyoka soni tokokende na bino tina suka élection mbalo po bima il faut batala ba tout politique et venir nous saler la peuple ba peuple ba bani ko comprendre que va ba voter yo il faut ba mona ba trace otiki ni no salaki ni no zalaki bo salaki ni na loba likambo ya ba bengo excellence ba benga honorable
honorable eza kouta na ba mérite les œuvres au sali à tout politique abongisaka ta nzela atiaka ta pont biso kaka obimi kaka bokoti na parti politique moko bandi ko changer couleur à français ezaki rouge okomisa yango noir bolingi pe français awa biso toza ba français te toza colonisé na ba français te toza colonisé na ba belge lokola bapimela biso ki walona ki flamand français komande langue na biso ko récupérer za soni bolimbisanga ba français bolobaka wana biso totangi pe classe nazoloba pe ba français ba terme yango te mais za munoko nanga te eza langue maternelle nanga te nazoloba lingala parce que naza mungala et puis magazine pas na biso eza lingala kucha pona mona mboka Jimmy Mukendi parce que kucho yo kaka mingi eza o ba yebi lingala azwali kanisi malamu akopesa bino information na lingala na sepela na ndeko wana na kangama nae parce que babi le bienfait n'est jamais perdu bolamu pour la rater yango to kangama nae na lobi toyoka soni na ba leader ba konzi ya mboka oyo boko changer Congo na nini peuple azana na nzala peuple abimaka na ya tuna bebino social na ete atuna bino frère na eso ibabengaka te na poto ezalaka ya ba chômage te mais bino bozoka ngama na komba peuple na muno misala na bino zéro miyibi ya solo kaka bino soki moto ayibi mukate ekomi vol soki bino bo détourner ekomi détournement mais zaka moyibi te boka soni ngana lingi mutu na mutu esika vanda ndako nae boyebi nde na sambela nzambe malade na bino ezala ba AVC malade na bino ezala beo ya ba nini prostate po bokende ko se traiter na mbongo bolé ya peuple naza contre bino te mais changement mentalité muza yaka banda utambola makolo ale ape ba paipa na palais na nini awa na palais de mab aloni ba paipa azoza ba maki na pulaye pona nini bino te ngana lobi bela ba mbongo bozana ba ndie bazonyokola ba congolais na tamboli banda lobi na ba société ba ndie okomona muto azokangisa kaka singa pamba ya kura aza ndie aza na mukanda te bande ko babenga ginga séjour na ebani te na Congo akovanda wa 5 à 6 abali bane basomba banda kuna gombe mabele ya ba congolais bazotonga aosalisa ba congolais ba travaux forcés bazofuta ye 6000 francs congolais monnaie locale mbongo ya transport okende atiki ngasani ou bien mbudi mais libanais aye baotiele ba dollar na mbongo na eto ba déplacement mais osala musala moko te congolais soka mekika kobela mot de tête na semaine ba kati mbongo aosala ti samedi même dimanche mais bango moko akolinga déplacer bakofutisa eloko te bakokata eloko te boka bandeko na bino mawa te libanais asali mikolo ebele awa bokoki koyeba te ke bakotaki na aéroport DGM boyebi te ke akotaki na mukanda wana bosalaka ba rapport na ba ordinateur bokoyeba te ke akotaki abima mokolo boye et puis aye na biti nini musala na eza nini bozoyeba bango te ba ministère nyonso bapesa bino wana eza na ba signification te eza na ba rôle ezo jouer te ba ministère etali ba paya fait étranger ba ministère intérieur pour la sécurité mboka eza ba ministère ebele ezo tala makambo ba paya boyoka soni rapport ni bozwaka na ba paya ba libanais bakovandao mais biso tozala soki na Angola boka baboma biso na Brazza na Angola poso ba mo botonde ebele bozonga te mukolo bako revendiquer droit bobima séjour ekoki ba yako boma biso ezala ka foti na bango te ezala nde toki makamboka na nzala na makambo mabe nde tokena ko se réfugier ya part non bolimbisa biso ba congolais na sengi gouvernement ba wariezo sale lokote kaka ministère moko banda na tamboli ministère ya Tony Mwaba ozo sala innovation lobilo boluka na makambo bo tout ensena mokonza mboka mais peuple alobi akotele melango parce que Tony Mwaba abandaki azaki na volonté wana avant tanga zui ministère visibilité yango wana kucha pona ministre wana gilo ndomboyo baozela aménagement parce que ba monaki obandaki ba œuvre mais tozomona te ozali moto bazozela misala no emona na gilo ndomboyo tolobi to sala musala oyo komema président Félix lobi kina gouvernement ngwa ba wario soki ya baninja kondo 13 to ebite ba wario za ba guerrier bosala biso musala mama bazaiba ville tondi bosoto environnement ya ville capitale zandenge nini yo moko pe ozalaki na ba marche awa mama Eve bazaiba to benga mama na ba kombo nyonso mama loyal mama boyema tango koti eloko aliboso ezali réforme na ministère na yo réforme ezaka ko grand frère nanga Fayulu alobaka te ezali changement ya ministère okutaki ndeko asukaki awa escalier yo mata bozozela 6 mois bolia nano ndende ko makila lo bambongo aleta balia kasoke ebeli nde bozozela
kobela yango conséquence yango wana azwi mbongo na transco na ministère ya transport akepe na transco atie maboko conséquence bakolandela ye soki azongi aza na soins médicaux toza na mikandana tozozelaka soki azongi bakobamba yango na sepe na mona mboka Gentini Ngobila abandi kopemisa ba bourgmestre nyonso baosala musala te mais ye moko pe mutambo wana balobi celui qui tire par l'épée paiera par l'épée na sepelaki parce que tozoloba ba bourgmestre bayebi ata 4 quartiers te botia bango ba bourgmestre anini bourgmestre ezali moto abotami wana ayebi libulu ezalaka awa botala na pompage place basali sote moto eloko ya malonga ya bien libulu ya munene ezali wana est-ce que bozo bongisa libulu wana bozo zela bobimisa mbongo lisu na trésor public bongo bourgmestre akomi na Ngalema azosala nini akoki kokotisa ata mukanda teke na rétrocession ya commune efra fonctionnement ya commune asala musala eza mwa soni bolimbisanga bandeko bato bakomelenga ebele na moyo bandeko babusale bakomi awa na moyo bapapa bitabita bamama na nga Ngalula na moni bandeko na nga Rose bakomi ba message ezo ya ebele mais na kotanga nyonso te na kotanga ndambo parce que ngonga esi esili mais to changer na nos mentalité na biso ba congolais to changer mentalité télévision eza ngonga nazo senga na mama akomelinga mama Mado Ngalula na DGDP na ebio mama mona moko Rose Kuzunda komelinga ku chapo esika bozana mama Ngalula bozolandanga tokosala o bolobi to lobela makamo ville capitale na lobeli eza ya Gentini Ngobila ville eza bosoto ville eza bosoto letina nanga Lieutenant Kalembe okomelinga l'homme Lieutenant Kalembe esiko ozali olobi bozaba na mbuza mabe bolobi bato bakufi na este kuna bino bozaba na mbuza mabe boza prêt ya kokende na volonté na bino bokende muta otinda bino pe apesa bino mbongo azate Lieutenant l'homme bosala po na intérêt ya mboka boza ba volontaire to sengi Kongo ekende liboso bande ko nyonso babenga nga boza ebele na obanda ko bwaka bino po boza pe courage ya kotika kaka mbe news te mais boza ebele na lobi to sunga Congo ba congolais makambo ya salongo ba policier bazwaka 200 francs 500 francs na veni boboya salongo ezali nde to kote elanga bozwa ba 200 wana bozipa mabulu nde ba jeune basalaka bazipi baosenga mwa ba 200 za courage na bango to zelaka l'état te l'état eza biso na institution esika libulu ezali bino bozipa esika bomoni ke munguna lingi akota ennemi na yo eza yo moko congolais munguna zokota bomela na diamba étranger azokota azosakana na yo il faut ko dénoncer na osenga ba congolais to lingana président Félix akoya te po asipa libulu esiko vandi azana makambo mboka ebele na Afrique Union africaine ezali panangu bate eza Congo démocratique te Union africaine eza na 54 pays oyo azokamba makelele boifa a départager ba conflit to sungaye Congo ekende liboso problématique dossier nanga lelo eza problématique ya Congo eza président eza ba élection te ezali mboka ekende liboso biso tozo senga lokwa président Félix azana volonté pa la kisi ke papa na ye incarné à papa na ye ndo tozana elelo apesi volonté to porter maboko nyonso amolile yaki pona kopunza Congo to bosana na histoire wana ba matata ponyo ba grand frère na Martin Fayulu na ba scénario politique ba to nyonso ba matata to bosana bango dikambo nationalité ndeko Noël Channel Lobaki to soutenir parce que toyeba bato muso ya punza bakie kokunda na Portugal soki na tuni bino 7 ya la kundama wapi na Portugal mais ali mbongo à Zaire à l'époque 7 ya le bakunda na Portugal alobaki azamu ngwandi pourquoi pas bakondie le quoi papa Bemba te papa Jano Bemba te un vrai congolais avant postuler il faut pas mon identité na clair eza loi moko eza bien proposé to soutenir kulutu Noël Chani Noël Chani azana ba innovation belé aleki belé wana botana ba beseko ya utana ba FMI ba secret belé ya mboka bato ba yebi tolinga bango ba konzate na sengi to soutenir bato bazana to mona ba Frank Kulutu Frank Diongo opposant radical ya solo to sunga Congo to linga Congo ko avancer na biso mo ba congolais na zongi lisu mobimba bobandola nanga chaque jour to ko lala te na lobi ya Gentini Ngobila kata basinga nyonso mabe longola matiti ya mabe bambuma nyonso mabe soki pe mbele zuyo moko koboya te parce que même mbeli ekataka moto yo asombaki yango eloko ezali nde tosa musana Congo po Congo ekende liboso lokwa président Félix atie mulongo biso tokende liboso totia bopo tokende liboso Congo etambola napesi merci na balandi nyonso ya Kambe News boza ebele mama Mélanie na Canada na Montréal mama Isa
bosala tout ke bosabone bopartage vidéo na zongi lisumu manaka mbe news bokurate te soki bomonaki ngai ezalaki esengo ya papa Timothée Kaembe wasala nazala nerve nzaka mona atiaka bilili bomona nga na molanga la ezongi lisusu naza mobimba malade ekendaka nango tozana bino elongo tokutani bozala décider merci ciao.